toute la communauté. Dorcas Boloko, mingi. Et dans sa vidéo sans filtre, s'il vous plaît. Je fais cette vidéo sans filtre. Et non, le sans filtre, filtre exact. Pour bon monde. Et puis, dans la tibo, pour bon monde, dans la normal, en fait. Voilà. Donc, il y a un bon monde dans la tibo, pour bon monde. Dans le biboy. Bateau, bozo, tout dans la question, il y a qu'à répondre. Parce qu'il y a une qui n'a pas dans la sale. Ce qui est sali, c'est là qu'il y a qu'à répondre. Bino, boyeba, et l'oronini, et comme si bon. Esther cosmétique, azana pour na bino, ba maman ya poto. Bateau, bozo, un tampon. Ndoute comme là, yo en exagération. Ngai yango ba ndoute na ngebe sila. So boko tina ba vidéo na nga kalbo, mo ma peka na nga. Ezaka mwindu. Metala. Li peka na nga ngoyo. Yangoyo, bomone komi. Oh ma peka na nga ndeko. Ezalaka mwindu. Bomona. Donc, Esther cosmétique, mutabongi singa lo poso. Esther cosmétique, mutabongi lisanga banduta. Nasu na nduta te. Je ne plus ça. Yango eze sila. Nalanga na nduta. Yango nduta langa nyo eze sila. Grâce à Esther cosmétique. Na ose le bino vidéo fitrizate. Olingo koma le rôle nga. Olingo koma le rôle la bolokoko. Yaya. Numéro nanga na tie wana. Cabinet na eza place au bungate. Juste na beau marché sur Kabambar, croisement ya Flambeau. Bakanga mina qui marché bon. Place au bungate. Azo ça la livraison partout, expédition partout. Bébé, nazali sou na baso ba kentos te. Ah wa kute fila. Combien de ba to chechoko, metane fila, ba noir eze fila. Esther cosmétique. Bébé, na luka na ngate Esther cosmétique. Soro moni bocal na ye, o boulot le roi a maramboizate. Maramboiza. Nga na sara publicité na loko na moni, on a moni te non salate. Donc na za bona moni résultat. Yango yo, non compte. Bon mo le kwa mkongo na nga. Omoni. Bon mona, dans na ko sabine le moko te nga ye yo. Nga yo ka boloko na bino nga yo ka. Donc nga ye yo, na donc. Na koma mundele grâce à Esther cosmétique. Mundele, je suis devenu Mundele. Donc na koma Mundele. Grâce à Esther cosmétique. Donc, numéro est affiché là. Bobenga, bozo ba rendez-vous. Bokende, bata bini ba lo posto na bino. Oh, nga tampoué comme il y a une exagération. Ba rouge, c'est ba rouge, bobenga wana. Ndeti nga na ndote tchoko mo bina ndoko mara rouge. Mais na comme sous rouge té. Esther cosmétique. Bisous là-bas. La soutien. Voilà. Très heureux de vous savoir que vous êtes nombreux. Bosé belé penda. Biso Sikoyo en direct de Bolokoko officiel. Merci de vous abonner, merci de partager nos vidéos et surtout merci de liker et de commenter. On vous aime tellement. Il y a trop koleka. En tout cas, on vous aime beaucoup. Et voilà, nous sommes là. Tozara wana prononcer la bino musala. Tozara wana prononcer la bino marambunion. Soyez en actualité ya. To bombari le roté parce que biso. Vous excusez. Ah, biso toza plus la vérité, hein. Ici, c'est plus la vérité qu'elle okuta. Ah, mensonge les karaté, tolingamin koloba vérité. Merci na babakou knyo c'est un monde entier. Merci na bato bazar ota la film. Tozi 8e épisode lelo ndokito prophète. Et ça film moro tellement kito que ça ko édifier biso batutu o balingara l'impératrice, batutu o balingara si la bisalu consommer film na yo tala yango. Film na biso eta ma monde entier. Pourtant la film était pour le monde bakete. Na bando sera partir au seka. O partir malo sona mimi ya bando ke seki saranga etali yo sekaka. Biso tozwa leçon. Pendant que yo seka biso tozwa na biso leçon. To retenir makamuna kata ba film wana. Donc yo zo seka biso tozwa leçon. Mais yo buka na seka. Yango ya bengi batu nyonso ba vrai ya bakuko ba vrai fan de fila to ya total la film peut to partager ko bossa na pete ya ko s'abonner yo muto lingara l'impératrice yo muto benga ko za vrai ya bakuko abonne-toi sur notre chaîne Sila Bisalu sur toutes les plateformes Facebook Sila Bisalu officiel TikTok Instagram et Twitter to s'abonner partout et si aussi la zali même la streaming que ne s'abonner et ça la bien et à la maman mora bisina le binanga dorkat ngati lo na la film yani mais c'est non ne me dis pas ça maman bi dodo ti lelo na streaming ata la film yani ngabi bon
Vraiment, bravo à Sila Bissalou. Bah, idée toujours à Malam Eza Roya, tout ça, développer à Makambunabi sur Kitoko. Bon séjour à Jérémy Chabani, Balobi, Chabani, ya Jérémy, Aigle. En tout cas, moi, en zote, boya qui moi, mon kié, mais bon, moi, en aéroport, puis bébé, ça, natika, nanani. Voilà. Donc, mais ceux qui étaient Aigle, non, mon en aéroport, Jérémy Chabani, Balobi, Aigle, moto dérangeara, tout, Yewana, Aigle. Yayo yango babi alingba mutumba babi na Dorcas Jérémy a malembe te yanga na bi ye azaka malembe ta bi Jérémy penza aza malembe te Jérémy linga penza otombola nyonso na voyage lelo pe abengi si batu pona nini te he a plaisir na ye droit na ye so a sepeli ba journée ba accompagner to ko accompagner ye biso to za pona mutu nyonso. Les valeurs, pas les anti-valeurs. Nous sommes là pour tout le valeur. Oh, yebi kaza valeur, on a besoin que toi accompagner ye. Na misala na ye, to ko accompagner ye. Bon pongi, kitoko. Voilà. Nazo continuer au bête la bino CT. Et pas boloko officiel, oublie les mafinga. Au fin les kalisouté. Attends, yo salélinga 1 million de missions, ya ben jure. En aucun jour, je vais te répondre. Dieu m'a déjà lavé. Je fais mes analyses correctes. Na boy de midi à 14 h. Dieu m'a déjà lavé, donc, naza purifié, na mabe. Il y a ma fille dans la ligne soutée. Merci à Sam Koukou, le nécessaire. Merci à Eumé Koukou. Un grand merci encore une fois de plus à Maman Zozona 1 du Yabi Somoko. Merci à Batutu Balinganga, Hervé Mikaï. Le lot dans mon appel, il y a champion Wadol. 1 million de fois depuis La Rochelle. Avant la rare, il y a mon champion Wadol. Je t'aime bien. Voilà. En tout cas, tous ensemble, tous continuer et qu'on en a bino ensemble, tous les babinoté. Bandeko. Ngane Sabino. Soki likambo le bezate vomie na yana lobelaka sila na développement en tout cas wa peza okanga malamu na yo lobelaka sila na développera kaka marambu ya sila QE sila omoni lelo na beti na mo liso nanga ya voyage à Mams na Katanga na Lubumbashi na beti mo liso ba publicité à Mams na Katanga na Lubumbashi na sibi mo kotabo malamu na lobelaka ka sila matière oti kokota ekota ki banda lobi lisusu nanu boleli te bokolela bien bino bolobaki boganyaka sila na suwa disant na barter bino barter balingaka bino mingi bino barter bapréféraka bino ke FB bolobaki yango bino moko mais ce que bomolela poani pourquoi bokomi kolela tala batutu oyo bayaka kodéfendre belle vie soki bokabwani deka bosango kitoko te wana conseil na opesa bino botravaye mabe bosunga même ye belle vie wana te bomoni nga Dorcas émission mona otosala dernièrement awa ya Mamba Cardozo naye koloba na Cardozo pas au nom de Sila naye koloba na Cardozo au nom de Sila te. Ok, na na singa Cardozo yo, nayaki au nom de Dorcas Bolokoko. Nayaki au nom de Sila. Ça veut dire que tu vas monaki. Et là maman mo kuta komela kinga lobi nga Dorcas. Na sepeli na façon au sali émission na yo. Oza yonde mutozo na problème na Cardozo. Mutu za na problème na Sila, problème na Cardozo. Okodi di pe Sila ka ta problème ayo na Cardozo te oui. Parce que le problème y a ngana Cardozo et talika ngana Cardozo. Pourquoi nous avons un problème en ngana Cardozo? N'a pas qui s'assile en akati tandis que Sila et Cardozo baza à bon terme. Sila et Cardozo baza à bon terme, n'a pas qui s'assile un problème en ngana Cardozo te. Yama bomoni erna eyaki pour répondre par rapport à Cardozo na banda ko benga na bapel. Au nom de Dorcas. C'est comme ça qu'il faut que nous sala. Communicateurs, les artistes, bozwa mayele. Rankine union c'est ça rankine à rokota, surtout bino artistes et comédiens.
bosomba rankine ya Belleville na sile koma ya bino ovanda boromona moseka leki na télévision abandi na ye kofinga sila dans le vide sila finga ete Gingombe akoleka na télévision abandi kofinga sila kolobake nalinga botengelanga kombo na ete me ye na sila batikala oswana te okomona Milo aye na télévision abandi koloba mabe mpo na sila me ye na sila batikala oswana te mpo na nini asombi rankine ya Belleville elati ye likolo ya $100 oyo Belleville apesaka bango bakomi kosomba barankine ya Belleville lelo na obeta lisolo ya mwa mokie ya Ani Makwanza bato ebele Ani Makwanza aza mutu akala oyo banota ya Gabi azala nesu na makambo te mpo biso toyibe makambo excusez biso toyibe mpenza makolo toyiba ye makambo mais sur 100% ya makambo Ani wana azoya nango na télévision 90% c'est la vérité. Comment miye Ani Makwakala aza so alobi likambu so Belleville aye arotinda tadi arotinda baba mingi arotinda tadi aye asai lokola ademanti makambo Ani Makwaza alobi te Ani aokosa te Ani aolobaka vérité omoni bokomi kosala bémission ya koluka korécupérer batu oyo Ani aye kosambwisa bokomi kosite bakombo demer ere azofinga Mimi si azalaka na Belleville demer ere azodénigre Mimi si azalaka ensemble na Belleville azalaka ensemble na Belleville atikala kotelemela demer te combien des artistes et comédiens oyo demer afingaki combien po lelo bino bato ya famille libota bovanda na baémission bobanda olobake Belleville ana problème na Cardozo te Belleville ana problème na mama top te Belleville na tonton Mari bana problème te Belleville tala bokomi plus loin Belleville na décor bana problème te wana siko bokosi penza sikoyo ne sentir que il faut se racheter sikoyo Belleville a sentir que il faut atinda bino batadi boya na émission boya reciter bakombo ya batu wana boya olobake batu wana na bino bana problème te non bana problème maye ninganaka pamba te il n'y a pas de fumée sans feu cher ami maye ninganaka pamba te bozolinga boya bo démentir quel est l'autre et puis vraiment famille libota bata bana boya redéfendre Belleville bosala musala bien en tout cas bosala musala très bien boyeba penza kosala musala ngo ya redéfendre Belleville bien bino jamais boye mission bovandi penza du début jusqu'à la fin sans kolobela kofinga mutu hier nanandaki kutu moko bakatelanga parti aofinga penza akomofinga mayonnaise na dudu soupe parce que mayonnaise na dudu soupe baloba baza baku baoyo défendre sila est-ce que mayonnaise na dudu soupe nde bayaka kodéfendre sila bafinga Belleville yo mpo ya kodéfendre Belleville il faut finga kaka mayonnaise na dudu soupe après lobi bokotadi aroyake dudu soupe mayonnaise batika ozala problème na Belleville tete bazalaka na problème na Belleville batutu oyo bino boyaka kofinga mpe batutu oyo Ani Makwakala wana aza kofinga bato baa na problème na Belleville na likambo songi soi-disant ke omaka tonga Belleville ere ebimi na réseau mbala moko bino moko boye bobini ke atonga ekutu na FB na tournage ya FB batutu bayaka tournage ya FB babanga Nzambe baartiste tout oyo boyaka tournage ya FB boyaka koloba vérité si réellement ke na tournage ya FB batonga bato si na kati ya FB batanga kombo mutu te beta lisolo bino bato boza FB batanga kombo mutu te o mutu azati ke totanga kombo ne te eloko wana FB elekaka te
soki bozoluka boya bosauve po excusez ya Bellevue epai ya bato oyo bino bofingi te epai ya bato oyo anima kwanza fingi bobimisa SB na kati ya bêtise na SB batongaka bato te koma omaka koye tournage ya SB andotonga Bellevue ebanda ndeni omaka ye tournage ya SB atangaka komba Bellevue eza spécial koleka sila to ndeni tout ça pourquoi bolali bolamuki eloko akoloba eza te vike bolata sila na elongi bobambika sila il faut yaka yo wana obandi kofinga sila osisi ofinga sila olobi te tofinga mpe boloko nayebi te filme yango ya silence et complice o Cardozo ajouaki efrappaki bino on dirait betaki bino on dirait frappaki bino on dirait betaki bino na filme oyo filme wana ya complice silence Cardozo tournaki efrappaki bino dans le rôle ya fille amibengaki ya mokolo na filme wana edérange bino yango boye kofinga Cardozo po bofingela Cardozo nini bouta opesa Cardozo trophée bofingele nini na problème bofingela Karine Mado nini bouta opesa ye trophée bofingele nini bozoyeba bata kofinga te bozocalculer tout le monde en fait c'est ça le problème bozo kovanda esika moko te boza trop agité agitation eyeti na bino bocalculer mutu tout bocalculer tout le monde donc olalo olamuki boye Omar Ramati miniature tolali tolamuki boye intela donc tozala so tolali tolamuki intela mati tolali tolamuki intela mati donc bozoyeba te nani oyo tozoya boya kofinga nani oyo boya koloba ne mabe bozoyeba te calcul na bino donc bino mo boti bovandaki bosaka baémission na bino boyebaka te toyo oloba nini émission ezaka te koya na télévision kofinga mutu ndo bomona yango émission te bébé ta mosusu oyebi te émission eza te kana na émission nafinga mutu nakoyelanga mpe moni nazalelanga bwe naofinanga émission naofinga mutu te eza émission bato baotalanga nana besoin te mpo bato batalanga mpina bando fingaka bato te bosencharne na tout le monde famille libota ale siko ne boromo lelake Bellevue ana posa ya Omari Bellevue ana posa Mimi Kabongo air de mer afingaka Mimi si Bellevue azalaka wana ti azalaka to courant amonaka tout azalaka réaction te pourquoi c'est aujourd'hui que boyo belela lelo nde boroya kobelela air bana wana baofinga Jérémie bafingi papa Alain te botika lelo ne boyo belela lelo ne boyo lelake famille libota vraiment bokomo osala mabe bacommunicateur ya famille libota na bacommunicatrice ya famille libota boyeba banani bozolobela banani bozofinga depuis longtemps vous étiez où banda kala bozalaki wapi mpona koluka koya koboma eloko oyo banda kala ye Bellevue si afutaka bino mpo boya kofinga bahypocrite Bellevue oza hypocrite malgré que ozoya kolakisa bato ke yo moto otindaka bato te ozotinda bato badeklare baluka basauve bapo na yo mais oyebi kie yo nde moto otindaka bana ba bazoba te basalaka oyo yo otindaka bango maloba oyo olobaka yango bana wana basalaka soki olobaka a bango mpe bosalaka a soki olobaka b bango mpe bosalaka b bango nde bazolanda oyo yo Bellevue ozoloba yango kaka bango baolanda botika koya kokosa bato koluka koya kose rachete eteli ye ekendaki ye esalaki ye Omari Bellevue na Omari boyebisi biso deja bolobi ke Bellevue na Omari basolaka te mpo Bellevue Omari atonga Bellevue etikali biso en tout cas obiso toyebi yango wana bokoya ti boyebisa biso likambo mosusu boye tolobake te likambo oyo mpeke tondimi bino te nanu boleli te bokolela bien nanu boleli te ke bato basili na belar bokolela bien bino boseraki SB ke SB azanga bato nyonso bakenda na belar télévision problème eza te biso toyesaki bino na kati ya SB sila ou rien
FB c'est Sila. Si vous avez Sila, net au bisco kolela. Mais le rôle est mort l'impératrice Arza. Pe à cause la c'est que tolela raté na kata FB. Tolela kate tokozala kaka tokosala kaka makambo yango. Bino ne robanda rolela mikolo nyonso borobanda robunda mikolo nyonso. Bomone boromi koya rolela, bon senti ba départ ya bato esalami ebele. Bokomi koluka koya ko sauver po ya Belvi. Ye mo Belvi komi koya ko koluka ko tinda bino bo sauver po na ye. Yaya. Ha, Gingo Mbeya na romo luka bongisa na file. Oh, toloba kite. Cher ami, ngana lobaka be bobula le roi ba aventure. Ngana lobaka na kaka boye, bobula le roi ba aventure. Bomona lobi Gingo ba sala émission, a fait racheter. Mais on zara na tena lobi kaka babani, en passant, na leki ka nzela. Gingo Mbeya wana romi koya luka abongisa na sila. Akomi ko luka abongisa na sila. Abengi déjà combien de personnes? En tout cas, Noro Vincent. Lugala rabiso be solution côté wana. Na ebite sona zolo ba mabe. Ba Gingo Mbe ba finga sila sala bango le côté. Gingo Mbe na sila ba discuter te ba sona te ba beba na te. Soit disant singa ki sila asumba na mariage na ye, lokola sila contribuer ki te. Ne kande ya Gingo Mbe uta. Lelo gi akomi ko luka ko ya ko se racheter a luka bongisa na sila te. Excusez-moi. Pourquoi Bino Barter a on beaucoup mon ça retourne à FBO? On a question. Barter a on c'est beaucoup mon lucoroson à FB pour Anino. Nini kuna, ezo simbate. Cher ami. Gingo bazo lukaya FB kuna nini? Bobe bani. Ezo simbate. Ma belle, nini kuna. Position. Oh, bah, tu vas commencer à retourner ma carte na FB. En tout cas, tu stoppé nan. Tout le monde a refus. En tout cas, tu Gingo Morozo, maman a refus. Yo faut vendre dans la banque. On doit dans longtemps peser à repos. Continuez au fin de fila. Continuez de diminuer fila. Gingo mo fin de fila, yon a fila, votre là, on a problème. Bo souana te, bo et l'autre côté. Mais au y a la télévision, au fin de fila, dans le vide. Au traité fila de tout, dans le vide. Bon, finga biso ba fan inconscient biso. Tous a un problème na binote. Ba bino faut vendre na Belvi. Bon boy Belvi si côté. Belvi azananu. Il faut vendre anaye. N'habite pourquoi beaucoup mo changer ma casse boy. Hein? Ah oui, hein? N'habite pourquoi beaucoup mo se racheter ma casse boy. Qu'est-ce qui se passe qu'on a la belle télévision? Oh beaucoup mo ko changer, ko luka si la ma casse boy. Combien de Vincent Ernion s'appelle et qui est pas Vincent. Bonjour ben Vincent le roi Alicam. Vincent pas appelé Moutou Alembi. Azan n'était pas de réconciliation à tout le monde. Et boya on sent sentiment na bino Vincent tindara binote. Oya au final si le manque si la respect Vincent zala raté. Allez lelo e bokomi koya roluka ko se racheter roluka ko ça babaramou pas c'est pas et pas Vincent pas on tabinu na SBT ba tu ebele Vincent faut pas vendre nanu na ba ah il faut avoir na na baba zo nanu te. En tout cas je m'arrête ici na signaler bino karanga na lobara na lobali kama kangura botanga tembe ya kite na lobaka ke ba comédien ba o ba tournera kuna ba yokani te ba boycotter te ba boycotter te be chaîne asila boyoka ki ngote aha. Bon, oya Gingo menaye, bon, yo kango d'ici là, bisous là-bas.